Ouais, bonsoir. Bana Londres, les alliés staff, même le Pessantan, on est en Camboto, vous allez toujours en forme, même les Maramon et Sénaka, quoi. Pour ma gloire, les Knabino, mon ami, nous allez toujours. Pour la partie, ça nous va toujours à bonne forme, quoi. Sauf que net, moi, on a besoin d'aller toujours dans un problème, hein. Surtout, c'est bon, au niveau famille, tout est déjà bongi. Donc, bon, le monde est avec mon petit king, notamment Kassi Nabino, Aza déjà habitué et le mot. Donc, nous sommes en train de bosser un TV dans l'aïe, il va même des mêmes chanter pigeon. Donc, tout ça, on a pour Nabino. Donc, continuez toujours qu'on a fait un temps, on est en Cambo, pour ma voix, mais ma Cambo, la mine, vous savez bien quoi. Donc, sentez-vous à l'aise, on est là, il n'y a pas de souci quoi. Baboro, Kabala Mani, Barossa là-bas. Dédicace la lignage pour eux kabango kaba berfe baza banani donc tout ba na koda ba tout bo kabango banida ba rosini donc ba voix moi qui toko quoi donc il y a bien merci check tout ça quoi à suivre si à suivre ouais bana Londres bambote ya trop toni tuni golgane bambote mi ba glodi mi bilele na bana Londres toza kolela toujours. Donc, tu dis que Sabino, il avait passé. Donc, Sabiso Pé, on a kini, Pébino Pé, on a passé, donc, tout ce qu'on a kaka. Donc, nous avons volé la rab, Bisso, on a fait un temps, on a passé la coda. Donc, oh, il va mal coller, bango, on a collé kaka. Nzambe ya salaki mokili na ye, Moutonitui, Golgani Bengalanga, Glodi Minyabilele, ya. Bengali susu Charlotte Pigeon fait dans Londres maman Bengalanga ye benga ye ibaime nzambe na nyonso bambote na bino bambote belé le secteur toujours ba comportement toujours to le la kaka eziki na suki na wana c'est trop wa babi orosite mosamora sans pitié ibaimi ya nzambe na nyonso ayo misana makasi soda tupesika bambote na bana Londres toujours zizi batatu je célèbre batantu jenga basila prêtre ya kolobela kutu mingi te ya danser kutu puisque bato nyonso mokili or soda no iba ya nzambe mama Charlotte Pigeon na nyonso Charlotte mokera baisse de toi malgré la différence eloko kabolinga na yo c'est biloko ya nzoto besanga po menalia pour l'instant la posa gotuta bundwe basali yango na sosa nde bina matungule merci vraiment London ouais bana Londres donc bambota tronanu lelo na bana bambote yanga mingi na Gislem Ngombo bambota tro donc Gislem Ngombo vraiment iboima bino nde mankambo na minute oyo ba otu na solo na minute oyo bino nde mankambo selo mokonzi na nga Ibrahim ya Nzambe donc Gislem Ngombo na robosa na te Mandosi na Londres donc délégation ba Londres boza venir belé ba Syria qui Pigno donc na robosa na te ba na Clara ba Pepe na Clara do ba Pepe na Nika donc ba Inyo Clara na Nika donc des gars marambo Italie ba Zizi Batandu boze belé donc sinon solo la boeza pena da mankambu ya osaranate po bino nde mankambu ya kafu ya osaranate bino nde pesa tango nde ya bino na minute donc marambo Italie mouvement na bino yango yo na biki boze belé ba Gisele Batandu bozaka ebele ba reine simisi donc bino tout bokoti ma pesa tango donc kafu ya osaranate ba mission na bino bango yo mouvement continue nango bossement tozaka ensemble donc ba melo tout bazali spirit tunde ka tolubaka tozaka na travail à coulisses donc tozolamba kaka ti mukolemo papa roya okabola biloko ngo bino pe bokolia bokosepela donc marambo yango wana na bosani te maître chez na Londres na robosana te donc sans oublier encore Djenga Basilwa ba zongi susu na liste oyo do koti lisusu Djenga Basilwa nde mankambo Ibrahim ya Nzambe toza toujours ensemble kafu pesa tango toujours champion donc tozali mokonzi na ngai merci à trop nanu na sengi na yo parce que na yambaki moi j'ai on salaki pour na ngai et salaki bien na minute op c'est bon
esengaka mo bagwatana mo ndenge ezosengaka ndenge olobaki tobanda na wana mo baexamen nde ezalaka en plus suite fin yo moko oyebi ndenge osala donc kitoko ekomelaki nga na recevaki nazwaki yango merci vraiment à trop maman Charlotte Pigeon Verte mais esengaka fo mo bagwa na baye malgré tout mais c'est na yo artiste na yo faut paiement 3 mois vraiment ça la boulot mais tozali ka toujours na kati pesa tango pour tous les reps toza wana to participer pour ça boulot na biso donc balobi atako to pemisi nzoto mais présence et vous allez toujours to landela boulot to tala ndeli ba otsa ba solo na kati damazango ndeni ba otsa ba aubergine to pesa ta boule te yaya ko to otsa ma kib magie et ça la ta mo boye et ça la rata bien aux abords na biso to tika ngote 3 mois ebelete na ofanda pendant 3 mois na yemba raté mais ça non ebelete ezara makambu ezalaka nango mais pesa tango toujours champion bana Londres na bosanité get se samba Tony Twingi nyosho ezara po na boulot ba besto mais ndoko tungisa mais toujours forcer kaka boyoka bakunga bia bosepela ok na kati toujours zoka toujours ebate mais ezara nango eloko mike balobiso respecter nos consigne ya dokotolo ya munganga ndeko mona pe guérison dans la minute ndabe no respecter ka consigne et singara mo akisa romela ezala kama polia ezala kama bien de bayebisingai donc après 3 mois bo mona nga tatami lisusu donc nazoyemba suna baya na tindika biloko bolingaka wana donc makambo za nango kitoko pesa tango toujours champion iboy mi nzambe ma Charlotte elibiongo na bosanité daki biongo Maoluta chez à Londres Mao Gaz donc Dorcas Mao Kevin Mao na robo sanate bozebele ba na Londres donc fona so labino kaka na bosanité Preza Hilaire na Hollande na mboka miliki Preza Hilaire na robosa na ote ser na kwani Bobby de Londres pour place auto répétaka eza lopango ya Bobby de Londres toko bosa te photo speaker ba na Londres ba comprenaka donc siko pena to répétaka eza lopango ya Bobby de Londres yenda ndima biso to zalaka awa papa sui gros bis azawana et puis qui avait mobile di cap bazawana batu tu ba mama marimba di donc ya bango tu ba pesa biso pena de espace ba na mutema oyo otiki la so sika to travaillaka merci à trop donc mingi olobezate mais ba singa na yemba te na osa nini moi kapela bolinga kana bombeli bino après 3 mois boyoka so akapela esika donc merci vraiment ma gloire mbinga toujours ensemble donc kafuna kafudi bobo Japon la musika si besekta na bana Londres bana Paris mobimba donc tolela bino ya trop artiste na bino yeyo le petit king Jésus de Pesantango na habité quoi fils nzambe na nyonso balobi Pesantango idéologie ne tombera jamais idéologie oya Pesantango ne tombera jamais yemoko tobandi na yemoko Ibrahim nzambe na nyonso papa ya bana donc ma Charlotte Pigeon Verte maman na biso tokobosana te Giseline Ngombo Giseline Ngombo na kati ya makambo oyo bango tu baza na kati ya Pesantango ba Giseline Mangosi do Mandozi quoi Giseline Mandozi do Giseline maman na Union donc Giseline maman na Clara Giseline maman na Zizi c'est la voix des anges donc na habité quoi Zizi maman na Clara donc Zizi maman na Union Pesantango boza ya biso toza ya bino kwa ba sirène mais na bino yeyo tant moi tant mikolo et célèbre na ke azomo na te nazaki na moi problème moko na niveau familial na s'arranger na bango déjà donc na moni sikoyo na silisi moi makambo na bango nde célèbre na ke toza toujours na kati ya mabele quoi toza toujours na kati ya Pesantango ba encore to pesa mangi déjà papa lobité promea te on ezaki makambo famille ngam na tindaki okendo so na bango lokolo sisi musala famille yaga suna famille na musical ka to panzanteke ka ndenge zalaka na habité quoi les amis de Londres to lo banini mo lo ngo pesa la ngo pe bien berve chante donc yo ko sala kati ya makambo to panzaka nteke na kati ya makambo mezalaka boye napesa yo motema na ngai ma Charlotte napesa yo motema na ngai mobimba yoke nango yotiki pe tikinge na mawango
yotiki berbe na mawango zonga 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 njenga basilwa zizi batantu nakoma kolela René Simisi Maître Chena Londre njenga basilwa nakoma kolela kayo Siriaki papa na inyoe Siriaki papa na Clara Ibrahim ya Nzambe na nyonso ma Charlotte. Donc Mingangolo Bezate, les amis de Londres, on est toujours ensemble. Donc Bobo Japon a pesi besekta, Anaconda a pesi besekta. Donc atifla mpe lokola bao bazangi nanenga système travaille toujours en coulisses. Toko bosanate ezalaka oyo donc apesa ntango musique quoi. N'habite iye lele iye lele oh iye lele iye lele oh iye lele oh iye lele oh bolingo mama pourquoi yo salinga boye Jenga basilwa pourquoi yo salinga boye bébé ma Charlotte pigeon vert Papa bola yo Charlotte pigeon vert bola yo Ibrahim ya Nzambe na Nakoka te vivre sa yo lidere Ibrahim Sona yo sipera petit nanga ya mikolo nyonso Ibrahim ngaga Naleli Charlotte na Londres na lehi Zizi batatu ye Jiseline batantu Mana London Mbote bele atro sana Zizi batantu Sireki papa na inyo Mbote tro ya tolpa godi mino bilele Pole la ka toujours Sireki papa na Mbote bele abobile Londres Mwa Londres ya tombo Sireki papa na Nikae Inyo para Inyo Mikae Ibrahim ya Nzambe ya ma Charlotte tala mwana yo Pigeon verte bayiloba moko ko motema na ngabobika Mama Charlotte mita tata mwasi nakoma kolela yo njenga basilwa pourquoi yoke yotiki ya misi kitoko na nani Lata sudana ya pembe Yomana botena tana miso Ibrahim ya motema Charlotte Nasombela ya dana kuna paradis bona bena bashilu Baya kotalanga pene na Nzambe na zwata lusambo Bebe chante nanga yere ya mevena leli René Simisi Maître Chena Londres Jenga basilwa Eli Biongo nakobosa na ote ya mita tata mwasi tika galeki na yote Dodo Menza Eli Biongo na Paris na Kibiongo Steve Zelo Michael Kevin Kinkela enfant généraux Tobosa Nese les amis de Londres on est toujours dans les bons donc Mingangolo Bezate ba check basala mebele donc on vous love quoi.